Moi, tu vas me dire, une grande dame avec un grand G. Quand on a actualité, nous avons pas pambolé. Là, on bande au babolingo dossier. Plainte contre Madiabou. Tout ça là qui est mission, moi, il y a 2-3 jours passés. Awa. Sur, porta qui Madiabou plainte. Et pas na musicien moko. Par rapport à Banzembo na bango. Il y a Banzembo na ye. Ba interpréter avec aussi un droit d'auteur. Bato ebele lokola mbiya mema ngambo bandeko babambaki epa ya mbiye balobi bo tellement toyebi ke Moïse Mbiye na couple Madiabou bayokanaka te toyebi na fuyi compris frère Kalambai bato nyonso base penché ka balobi ke no ezaka mbiye et nasaki analyse awa en disant que eza mbiye te mbiye akosala eloko wana te déjà connaissant façon azala sali bato balingaka ye te na ba mambo belé en fait ba mambo bato belé balobaka contre bon c'est vrai bato belé balinga mbi était mais belé pe balingaka ye neti biso to linga Moïse et mbi akosala eloko wana te na meka ko expliquer et je m'étais dit bon so eza na musicien apporter ba mutu mo apporter ba plainte mutango en tout cas eza mbi était to ebite eza nani et tellement ebana oyebana te puisque eza Moïse mbi était personnellement alobaki ke botam so eza na kaka baloba nini couverture parce que banzembo mbiye bayemba yango pete na Madiabou depuis édition ya liboso raison ya ba conflit bazala nango ya nango makambo te po ya ba droit d'auteur non ezaki bayoka na raté ba olinga te bayemba banzembo na ye kuna et kosala ke lelo bandeko kaka ndenge yankuku na poisa nde tolobaka yankuku na poisa mabomba misali te bimi libanda ebimi likolo eza nzoka nde frère Matou Samuel moto akende koporte Madiabou plainte et azosenga ba dédommager bafuta ye 1,5 million à part émission oyo nazosala na ozamolai te tokotiela bino émission ya prophète Denis Lesi ye moto aye na baprécision ya bamakambo oyo parce que toyokaki basouption banungunungu keza Matou Samuel et en même temps tolandi émission ya frère Denis Lesi ndenge azoexplike ke eza Matou Samuel asengi 1,5 million nde yango bandeko te tomeka ko éclaircir moke les amis par rapport ya loi oyo ezo kolobela sur droit d'auteur ya bato qui est l'œuvre de l'esprit nde babenga yango moto akomi nzembo na ye to asali nzembo na ye par rapport à baloi bamibeko ezala na baclause et na contrat na bamambo ebele donc il y a des choses il faut qu'on respecte déjà pour interpréter nzembo mutu faut senga permission ou encore sur aux yeux eloko mutu sans permission bakofunda yo na justice et ezali condamnable babilo moi ba genre wana donc on a eu même affaire na sali na uti na émission moko na uti na émission moko esali kutu retard na sala émission oyo ngai to banda kolobela makambo yango ba payen mbele ba intervenir pour na kolobaki Matou Samuel aza na raison parce que eza ba droit na ye ok d'accord et ba droit na ye selon ba loi et il y a l'état il y a l'état mokile tozo vanda mais siko il y a un aspect moko bon c'est vrai bato ebele o baolo babongo ce sont des païens ou peut-être bayebi makambo nzambe te il y a un aspect moko oyo nga na lingaki na meka kolobela moke awa eza aspect ya kozala mwana na nzambe bandeko na bandai koloba na lina lobela awa aspect ya kozala mwana na nzambe Yesu aloba Paul aloba Pierre pardon boza na mokili mais boza ya mokili te ok ce qui veut dire étant dans le monde na conduite na bino na ba action na ba acte na façon na bino ya kotambola te kosalela makambo bobo sana te ke boba na nzambe bobo sana te ke boza ya mokili te ce qui veut dire il y a de ces choses là bokoyi kosala ngo neti ba mondaine te mais faut sala ngo lokola bana na nzambe si Matou Samuel a raison ou encore il est dans ses droits ko réclamer ba droit d'auteur na ye tondimi mais
procédure to lolenge ya kosala lango étant mwana na nzambe, moi je crois que alanga ke na ondenga ke na ngote. Paul azoloba na 1 Corinthiens que tant bozana ba différence entre bino. Est-ce que eza auprès des païens de bino bokendara bokendara ko plaider ou encore ko se plaindre ko résoudre un problème na bino? De ce qui veut dire soki nana yango moni Bible zoloba soki ndeko na yo ana problème na yo so za na problème na ndeko na yo mona ye so aboko yo kayo zwa ancien topen de comme susu ou peut-être azali likolo na bino, ouais, je sais pas, ancien ou encore ce qui a boy koyo comme toi besoin troisième personne, so aboko yo troisième personne, considérer le kola païen. Ce qui veut dire entre païen na moi na nzambe ezana na façon ko procéder na ba makambo et cause ndenge mokote. Bible zo lo bate so na problème na frère na oké fondé na justice. Bible zo ba so na problème na frère na oké mona ye. Matou Samuel to ebi pasteur. To ebi moyembi na nkolo mwana na nzambe. C'est vrai, structure majabu mbongo zo circuler na kati masolo business peza kuna. Mais image ba la kisibiso eza ya ba païente bazoko ko musalo bango bazo sala na c'est plus na monde ya bana na nzambe prévané soko ke wana oké ko interpréter banzembo Koffi Olomide ba kozwa yote. Pourquoi? Parce que bango ezakara ba nzembo o dit chrétien, n'est-ce pas ça? Voilà, donc ce qui veut dire image bango ba yeli biso et là que ça que no bazaba na nzambe Matou Samuel mo na nzambe bango pe kuna ba na nzambe siko Matou Samuel bana bazaba ndeko na yo ndeto benga na ba frère dans les seigneurs. Bible zolo baso za na problème na ndeko na yo kende ko mona ye pona nini akenengi na ngona procédure okeno mona bango na nuta solo la ndeto lo bana lingala keno pasteur Bondo c'est vrai to za ba chrétien mais na musalo bo sa bo bénéficier mbongo yokota ebele na mona bana ba interpréter ba nzembo na ngai ka nde bat bazolanda na ba YouTube wana ekota pe mo mike mais bokanisa ngape eza mabete mngana ndimite so akenengi na ngona bandengo wana pasteur Bondo wana alingaki a majabu toloba majabu c'est vrai ça ya couple Bondo mais tozo majabu na ndimite majabu balingaki ba mona ngo bo ata soki elinga sala bango enge déranger bango mais moi je crois pas balinga ba sala ngo problème c'est longa neto personnellement na bi couple Bondo te mais na ba témoignage to yoka ya bango na musika il paraîtrait basunga bato basunga comment on appelle ça ba ministère ebele ba église ebele nga na ebinde ko mo apesa nga témoignage na bango lo bala vraiment moment en ebele. Par rapport à témoignage on yoka en tout cas na assuré certain balinga ba lukela ta mo 10 000 mo ba pesa parce que paraît être tango za motema malamu ata pona ndengo wana te le fait kalinga kendo solo là moi je crois que terrain d'entente elinga ezwama moi mike elinga ye monana ndeko balinga pe basunga ye mais ko kena ngone tina niveau ko porter plainte et soki na ko porter plainte te monta o ya kati wana soki eza penza yango nde bazoloba 1 500 000 ya nini frère yo mwana nzambe ya nini yango place bomoni lelo oyo to na très sérieux problème na mambo to so benga ya bonzambe surtout na monde évangélisation surtout na masolo etali maramba ko yemba ya loyembo bandeko eloko liboso batu baye barate même bango mo ba musicien o soi-disant chrétien eloko liboso baye ba ignoraka baza premièrement ba évangéliste ba tei ya sango malamu. Or Yesu tanga tinda ba disciple ayebisa yi bango besoin qui gratuit bopesa gratuit alobi l'ouvrier mérite son salaire. De ce qui veut dire na musala bo sala bat ba okabela bino bat ba kosunga bino tomona ango bandeko bele ya na lipapa moko aya na sapato moko aya na choma moko mais kanda zoemba na bat bazo sepela bat bazo lela nini elelisa bango mais parole bazo yoka accompagner la puissance de Dieu parce qu'il s'agit de l'évangélisation et Dieu est en train de toucher les cœurs ba pamboli mutu ba sungi mutu mais ko commercialiser œuvre ko komisa yango business nde place mabezo kota yango moni lelo oyo bande onanga mambo za pasi e ya mawa to tikali na ba chantre moko oyo molimo se kenda
kaki star na mongongo kitoko moya bato babika eza te tellement bato baye na place baya kosalela nzambe na nzela ya loyembo me bango baye nde business cop yango bomoni lelo tokomi na bayembi ya ba homosexuel po baza tokomi na bayembi ya pasi makambo ebele basimbi bakisi pourquoi aluka mbongo aluka notoriété or soki bayaki na principe ya bonzambe ya évangile bamakambo elingi ekota te bandeko makambo na oloba ona pasi na motema vous devez vous repentir sincèrement sinon te eza mawa mingi eya pasi donc mposa kutu bandeko ya kocontinue ate émission ngo eza te c'est vrai il y a beaucoup à dire na kati ya makambo oyo mais nzambe ka asunga biso yango bomoni bamusicien bachantre bamolalalalala bana batu bamolalalalala basi ya batu basalela bango bainterview kilikilia c'est vrai ebele bakosela bango mais vrai ebele ezalaka ya solo on a tala batémoignage ya bachantre d'Aubert Bicenta basynthétiseur bandeko bolimbisa misusu nakoki kutu ata kotanga bakomboa parce que bapreuve ya baémission même basalela bango ezali na bapreuve à l'appui mais mpo na kaka koluka kobomela bango moto totanga bakombo te vraiment bandeko esengeli bobongola mitema e nzambe sikoyo akomi koexpose nzambe akomi koexpose eya maka mingi eza pasi nzambe asunga biso nzambe vraiment asunga biso na makambo bandeko naoloba na pasi na motema certainement bacomprendre émotion na ngai so ezali mbano ya liboso abonne-toi que Dieu vous bénisse moi c'est la grande dame moi like ceci je suis allé allez-y pardon sur mon commentaire ezali tozala na toyokaka totangaka que Dieu vous bénisse tout le monde mbala sima merci de bonnes choses au revoir.